Nous réclamé prime na biso. Biso nde omondi boy na économie, tozaka kaka nde omondi bato bayaka boy, mbongo ezalaka te. Bato mosusu bazaka prime. Biso ba kotika ki memo na biso na primature. Kotika ki mission na memo na biso na primature. Premier ministre amona apesa mot d'ordre basala souhait na biso. Tosala musala. Toko ya boy kaka te ozo ya boy ozo 60 000 francs papa. Tozanga bana, tozanga basi, tozaba otangisa rentrer yango mbongo ezate tosala nini. Yango nde toye na kanalo oyo to revendiquer droit na biso. Ya mutu ya oyo osali plutôt sala mwa manifestation oyo esali likambo etali prime mbongo na biso eza koflote baza koyiba biso mbongo tozali balocataire nano awa na onatra économie nationale Fati Beton tozali balocataire biso tozali balocataire tozangi ata bis na secrétariat général awa bis mais tozoyoka ba rétro commission ba 80 millions de dollars. C'est la réalité. C'est la réalité. En bongo belé zo ko bimaka ka awa. Oui mais c'est 100% 50% des 50% bongo ça la gâté. Toujours revendiquer au président du droit. Prime la biso depuis 2020. Et quoi ils allaient qui signer que tous à 100% prime la biso. Mais tu le y a qu'à 50%. Donc qu'on vérifier après vérification tout le monde dit que non et il m'a qu'à 100% signé 100%. Si les 100%, 50%, bah, 50% sur lui, ils ont flotté dans le ministère habité. Donc, l'année va procéder normal, procéder non, c'est tout normal. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu de résultats, c'est qu'on va chercher. C'est pour ça que nous avons revendiqué droit à la mission. Au cas où on a salamité, on salapé, on salamité. Les lobes ont dit non, l'économie a besoin de matin. Autant de millions qu'on a cités là-bas. Bisoba, on a salamé sur le terrain, tous ont gagné le côté. Oui, c'est à la prime 61 000 francs congolais. À Kofutanda, Kondeni, Nikurama, Ibana, Baroléani, ni malade, Ndeni. Est-ce que on est vraiment vie humaine, bazar vraiment vie humaine n'est pas dans